Hello la famille, hello libota na ngai. Esengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo biso so tozomona ils a très bien entouré et ils a très bien mais to bimana libanda bon tozonga. Donc awa toza na avenue totelemi liboso lupango tolobaka toujours erozolingo somba lupango eloka liboso oyo tobetaka sete il faut otala eza environnement. Yango avant de décrire lupango tolakisa na environnement oyo eza voisin direct donc oyo to kangamina le pango oyo tozo présenter bino wana to les cahiers azotonga 4 niveaux et awa tozo lakisa quartier ndenge ezali po tolobaka toujours que quartier ne elakisaka niveau oyo ya kitoko ya lupango. Donc tozo mona ba venir boye bana ba kumba ba vélo tozo comprendre biso nyonso que donc bana éducation bien ezali et puis bana soko sombi bana barokola bien na éducation ya bien courant eza kitoko mai eza kitoko. Donc awa soko tuninga toza wapi na roloba ke toza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi. Quartier CPA Mushi na lembarate koloba ke eza le meilleur quartier ya Mongafula oyo nyonso atie tembe atindelanga quartier oya yebi etongami lokola mo CPA Mushi. Donc awa biso so tozomona quartier ndenge ezali to rezo quartier nyonso te mais to lexibino mo ndambo quartier ndenge ezali po bomona moi image ya quartier et awa tozongi liboso lupango bozomona mituka ezoleka ba moto ezoleka donc place totelemi awa eza liboso lupango ezalaki lupango mobimba kobanda na coin ti place to kolakisa bino donc onyoso eza liboso lupango mais lupango tozoteka eza juste morcellement donc liboso awa place lupango na place totelemi na eza na gauche mais awa to bandeli sous kolakisa moi quelques voisins au bazali donc awa accessibilité eza kitoko tokota na kati awa tokoti na kati ya lupango donc mir to telemaki ezalaki libanda tolobaki ba détail nyonso to repesa na kati donc wana bomoni terrain bomoni quartier ndenge ezali a toza na kati ya lupango tolakisa mabele ndenge ezali matiti oyo tozolakisa eza maite hein eza maite mais eza donc moi parti batikaki pour ba teka donc moi ba matiti botaki wana ezalaki place ba banaye ko chamwa kiti ko vanda place oyo et mukolo lupango azoteka yango. Donc lupango eza na dimension ya 6 mètres sur 14 et na ndenga sima eza 6 mètres et demi donc 6 mètres 40 cm na bandeli na dans lupango eza 6 mètres na ndenge donc 6 mètres 40 na ndenge ya sima et sur 14 donc lupango eza na emplacement ya bien biso on se trouve mona quartier ndenge ezali to moni ba veni ndenge eza minene et puis oyo eza ba quartier oyo e uto sala ma mikolo oyo donc eza te lokwa ba quartier kala oyo to yeba ba ozone ba ma campagne non oyo eza ba quartier sika bato sika bazokota na mupepe ya sika na structure ya sika. Donc oyo voisin na l'accès bino ndenge libanda ye azomata 3 niveaux soit 4 niveaux azosala ba appartement. Donc biso lupango na biso yango yo peso ko sombi olandika baninga omona ba voisin kuna face ndenge bango pe batombolaki ndenge batongi donc marambo eza kitoko awa donc awa soko sombi yeba que ba document marambo nyonso eza très kitoko et puis très calme. Donc na bandeli awa toza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi. CPA Mushi eza subdivisé na ba localité. Donc parmi ba localité oyo ezali lupango na biso eza na localité ya Owale. Na emplacement ya kitoko mabele biso so tozomona ndenge ezali donc tozotambola na mabele pour na relaxer que mabele eza calme et puis tambola mable. Donc voilà un peu et lupango na biso bache yango na prix ya $29,000 à discuter. Na bandeli lupango bache la prix à $29,000 à discuter. Donc voilà un peu prix ya biso na bandeli lupango bache la prix à $29,000 à discuter. Donc biso so tomoni quartier ndenge ezali tomoni ba veni ndenge eza minene mutuka tina kati ya chambre donc awa lupango eza déjà semi clôturé yo orocha kaka portail. Donc bonne chance à tout le monde. Merci.